la voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Mbouta Likasu. Mais c'est le juge président. En tout cas, je suis très ravi. En tout cas, il y a un voyage. Ah, Vincent. Oli Opé Maté. Ah, non, non, non. Bazotongo Petro. Les devoirs m'appellent. Si je ne cas, voyage pas. En tout cas, félicitations. Et puis, chaîne Nayope, toujours égale à elle-même. Donc, ils ont l'accès sérieux, Moussala. Détermination, en tout cas, Vincent Ngaï, par exemple, il faut dans l'internet, ils ont bino. Pour qu'on ait un novice dans l'internet, bien que tu aies un message, tu as chroniqueur, tu saliboy. En tout cas, un modèle, c'est Vincent, c'est Ken. Ken, tu as quand ça est fou, mais après ça, parce que dans la vie normale, Ken a bon à Rosaranate, les gars, tu es belle, donc, tu as vivre dans bon. Très bien. Donc, si vous avez un problème personnel, en tout cas, il y a pourquoi vous avez un problème. Mais dans la vie quotidienne, rien à reprocher. Voilà. Salut et bienvenue dans votre émission Tribunal Nakata chaîne Avenue La Voix du Peuple, où nous essayons d'analyser tout ce qui concerne l'actualité musicale dans tous les secteurs. Avec Mbouta Likasu, je pense que toujours moi, pourquoi pas tout ça la bobo mission na kati ya chaîne Abisso. Mbouta Likasu, nous commençons cette émission avec le dossier Gladys Ngiama. Il y a Ndeko Nabisso, moi na Yahweh Ranson, où on a vu quelqu'un a créé faux compte, il y a Héritier Watanabe pour salir l'image d'abord d'Héritier. Et puis en deuxième lieu, Baby Samutema ya Yahweh Ranson et à moi na Naimo Gladys disant qu'il a koufi. Cette histoire-là, je me dis, mais à mon même héritier qui a réagi parce que c'était trop. Pendant que l'héritier a tout mis album, à la peine, période de la promotion, ce genre de choses, comme Baby Samaramnae. Vincent, on est à Ngambo. On est Ngambo. Si vous êtes inconsciemment, il faut être prudent. Pour moi, on est de Tambola Boé. Tu es à 11h, 12h, 14h. Il y a un tout temps où la mouka, que ça le roi sauté, que ça peut-être pas sauce ma prière to éviter pour l'angle là. Et on est à montrer. Tant que signal pour ça na tongo lo elbosa beta yango na. Ce soir la mouka beti ma pa vous pa. Mais à moi si c'est au suga. Pour moi c'est voilà c'est comme na pour ça. Donc tous à roi ba niamate que omoni nzamba sala nzamba tia biso batu eloko moko na kati na biso oyo laksa boniama pas un intelligent mais sagesse nzamba tia pa na biso et puis conscience mutu foza la conscience tant ozo la mokozo bima OK osala nini eza na batu musu conscience na bango etinda bango il faut toujours provoquer ou bien toujours faire du mal aux autres pas à la tranquille. Ezara Gladys, bon, on a corrigé, Gladys, c'est Gladys Ngiama. Donc, mais ça veut dire Gladys. Gladys, voilà, nous avons une appellation envers Moutou. Bon, dès Gladys, na habité. Pour Aouta la Nzembo Moro Boeza or rumba, kazo kota na monde de musique, ou que to senga ki bato ba soutenir ye, yango esu Moutou ango, to pour la sombe la bangunda aux États-Unis, baza tranquille, basi sa étude na bango, to pour faire Patrice a foulé na Nzembo moko betant que nièce na ye to pour na déstabiliser Wera na nini parce que Wera so tali bien il a tout fait déjà bon pas tout totalement mais il a déjà fait beaucoup de choses au ka prouver ne so l'autre netinga so na gi Wera na minute na ko produire na ko risquer même dans une maison mère na tikali coach na pesa un petit mo boye na coacher kaka parce que il a tout fait, bon, pas tout, mais il a beaucoup fait. Oyo, musicien, tant à banda carrière, donc il a réalisé ses rêves. Bien qu'il n'a pas réalisé tous ses rêves, mais il a réalisé ses rêves. Bon, Moutonga Wera Osala Wera Bongo, pour Wera Ayoka Nini, et déstabiliser na Nini, le baga na nega famille.
Mais dans la famille, avoir la famille de Werason, elle est soudée. Hein? Même pas tana banana na émission complicité mo ezalaka au sakanate et puis ba pe bana basi. Siko Wera aboti bana mibale o abokoli na pasi. Tolo ba pasi ya mbongo te. Parents nyonso ezaloza milliardaire. Pona kwa soir éducation mwana to image ya mwana. Bana Wera normalement fallait bazala pe bandumba. Entre guillemets. Papa za star ya marque wana bana no ya basi. Lelo pe bakomi na bakomo ke na ba trentaine. Mais bana ndenge wana ba bebakati. Siko mutu a réussir bana na ye ko tcha bango bazala poser basilisa ba étude pe bakoma ko projeter image moko ya lobi oyo za garantir papa na bango yo mutu moko boye o meli soki biloni no meli mbala mo na réseaux sociaux tant obeti news ande ngwana heureusement nzamba za makasi a confondre bango news ango e beti na pe ngonga pe na tendenge maka muso ezobeta na internet donc ana sengi nzambe merci parce que anéantir ango kaka na départ nango anéantir et puis kosala ngo wapi na faux compte ya o bango babenga grand frère héritier c'est un grand frère pour les filles de Werason bavanda ndako moko héritier amona bagladi tango baza na ba 1 année 2 ans parce que héritier comme va pas Wera na ba 99 2000 ba 99 2000 wana bagladi wana zana na ba 3 ans ba 3 ans je crois 3 ans ou 4 ans siko yaya na bango bongo akene ko beta news ande wana ke non leki na ko fina intérêt ni parce que héritier comment vivre moko Wera a pesa ke sous de quoi vivre te comment vivre ezala wa yaya kola abima na ndako ba parents comment oluka vie na e siko boko beta ngonde ngwana na po sala nini po destituer pardon po ezala na désavantage héritier pour na concert nazo beta dimanche to pour l'album na ye to na rebité motivation les oaki mutu wana asala biloko ya bongo mais malheureusement ba beta biloko wana pa mambi la belle et simbate ba beta ba fake news na ba famille ba fali et simbate ba beta ba fake news na ba famille ba tutu ngakutu ba beta nga Kongola Braza parce qu'on a question na et longwate mutu asala ba biloko wana au créer no compte ya wate ya lokuta au publier Gladys akufi siko yo pour gagner nini pour tout ça on peut-être na créer base moko boye pour peut-être ba lobela kombo nanga mais siko yo na komba muta publier na komba muta au comique akufi yo comment on est dans la quantité maintenant qu'est-ce qui gagne dans tout ça c'est la question je me suis toujours attends na mona publication na tali na bi te compte ya héritier et souka na 2 temps et souka na 9 oza ezanet héritier watana be 29 mais on a moni 92 de ba renverser de ça faux compte nani asali yango muto héritier bon tena ndimité wana ko za nga bateau balingaka asali compte mo ya lukuta ali akabasi ba bongo la même personne qui a joué qui Chacho Mbala a publié que Didi Kino na kufi et ko ba jara batango ka ba mona tala ce qu'on est PCV Didi ba kanda ba Didi mais oui parce que eloko ndenge wana fo silika que nani Vincent eloko ndenge wana fo fâcher zone ndenge yo zano boy tranquille ozo bunda ozo bosser ba beto news ndenge wana yo Mbutalika a publié Vincent Kufi on l'observe sous avant vérifier on l'observe sous Vincent en tout cas on vend ça dans biso pena pas bato belé pour yo ndima pena que ezangate vraiment le 16 mai une grande date pour mourir à musique partout dans le monde au bazar aussi dirigé vers Congo pour vous signaler que Héritier Watanabe a relivré concert na showbiz nga n'arriva déjà Héritier na showbiz moi kala c'est-à-dire inchallah peut-être aux la jour na kati pour na la spectacle wana nga lo ba na ba écouter Héritier Watanabe spectacle ngo ça l'Olympia Olympia o ratara en tout cas ceux qui te reçoivent 50% na showbiz avec Banzembo Yami Ange mi demain au sala biso bien makasi mais Mbutalika sur na terrain Héritier Watanabe nini jusque là côté album est-ce que tu sens que c'est évolution ça ou bien marbozo que nini analyse nous ça jusque là non mais na terrain sur au talibien il y a trois catégories de disons de succès quoi 3 catégories de style oyo ils ont mené na terrain tout ça la catégorie ba UPA en fait ba décaler ba UPA
kuna okuta ba Fali azawana okuta ba Inos Bi okuta ba Rebo okuta ba Samarino okuta ba Gaz Fabulous okuta ba Mawete. Félicitations Gaz Mawete nzemba maîtresse wana. Très bien, en tout cas très bien. Okuta ba en tout cas okuta ba Felo auto ciné pena Fali na victime à côté na victime. Oyemba bangi Petona mystique. Donc ngala inaka yeme na yoloka ba texte na ye na ba nzembo mususu na comprendre ka révolutionnaire. Donc catégorie wana okuta bato bongo ne mbao rene na terrain. Okuta pe mwana azana oh bachaka image ya gouverneur na biso calendrier kimbuta obi na nzembo ne boye. Arene ka bakota bachangu fort nzembo ne sa ba succès na ba moto boye. Di Maria. Bango to cha bango na ba catégorie wana ba décalé en tout cas bango ba na terrain. Na ba petso ba bima na ba quartier oyo bango na ba bar ba nini. Et puis catégorie sur la musique auto message nango. Rumba Seben en tout cas hérité wata ezobeta. Bina filé ezobeta. Album na BBC siko nzembo ne wana grâce. Ngana loba ngo neti blague. Mais na yo comprendre que moi bina filé azana lokolo ya komesanisa bato na nzembo rapidement. Nzembo wa yembara grâce. Ah non. Eza grâce. Eza grâce. Ça dit ana ba blo mo boye bato ba okanga nzembo ne facile et puis zo et puis ba temo mo e bato ba se plan nango. Voilà. N'est-ce que on oza na mobali moko ki paro bien eza grâce ko ba momi mo na place zo aza et comme il o moko royemba tout ça donc. Pour mutacha na téléphone et consoler eza facile. Ils ont touché bina filé Fabregas pe Brenda Ramoni ezobeta nango et puis dans ce moment le colazo lancé sur les réseaux sociaux na moni na quelques bars déjà ba mo beta nango. Moi parenthèse moi je wana ya yena bina filé on dirait ça commence au peu à déranger. Vincent ezala nango Vincent ezala nango bongo bango nde ba renir ba umel na hypocrisie. Moi ta ba kabona ki ezala ki nango déjà mais donc ne ba tout monde ba ma casse ba vivre la douleur intérieure trop. Élève du maître. Ouais, mon fils. Il est peu, hein. Mon fils. Koto. Élève du maître. Il y a l'accent. Il y a d'abord tanga. Donc, ni au kwami, na souffrance intérieure. Et l'eau quoi bon est-ce qu'on Vincent. Attends au milieu on est ni. Et ça le roi maille océan. Salité faut bimaraga. Il y a moi ce que bimite. Oui que bibi automatiquement ça qui va forcer ba. Ata Fabregas nenga zawana materazi soka banda bo rene olunga mo nanga kwa kmo elinga okota moni musicien so alongwe na orchestre so azu succès te d'abord so alongwe na orchestre et loka liboso nanu et comme ara moi relation mo ka froideur na place à outi so ka rene te o mo na bikole ko ya akomo kumisa place à outi mais so ka rene automatiquement place à outi comme ennemi et salama ba groupe belé hypocrisie wana o salama pa pour fali pas sala de hypocrisie pour normalement fali pena na place à uta ba kabona pe biente ba kabona pe mabe et zalaka nango pe na ba mola hypocrisie mo salama wana bato ba comprendre na bango mais et ba vivre nango ti et ça d'ici pe ga bato ko kabona Vincent ezaka pena ezaka sengote surtout so linga muto wana mingi ezaka sengote ata bo kaboni bozo seka na sa bitema ezala bien accordé. Donc c'est normal au monde à biloko wana po bina filé azo kitata azo matara. Nenga bina filé par rapport à nenga album de Tsuko parce que bina filé ça dit cité à polémique té. Nze mono wana donc et kotati ezaki à polémique té mais ba tout monde musu ba lobby en sens c'est comme si à comme au koto on dirait pena na ben wana pena ya bon na style ka musique ba ya biso ba musicien so congolais ba la nango donc on dirait au kota ngo pena. Mais tant on a vérifié la polémique à Fabregas na bina filé. On dirait ça polémique moko ya net dessert. On dirait ça polémique bena ba plat bena ba net ba pondo ba desute. Ba polémique bena ba planète ba pondo ba deso na wata longa na maison mère sangara banda bana o démarrer ti Jésus ya. Après lobby na o ya mi sangara biso Vincent Ritaza mystique. Moi na moko bakanga ba sachet pour longola il faut fongola ba sachet. Yo mo tali sangarabi mais putain de merde. Ça c'est quoi au juste? Ça c'est polémique bena ya pondo ba deso ya kilo. Mais ce qu'on so tali côté Fabregas na bina filé. Bango de baza ba hypocrite. Bango de ba hypocrite. C'est quoi polémique à hypocrisie na ben polémique te. Ils ont un polémique mo masqué.
naloba hypocrisie na marque mabete naloba hypocrisie na ndenge totalela tableau ndenge ba peindre tableau bina filé ako supporter peut-être que Fabregas aleka pour banda série moko Fabregas nem dabima liboso pour akota maison mère mais bina filé na Fabregas otali pe bien bina filé ko zane mukolo a supporter ko zala pembe na Fabregas a foulier et loko wana pe que papa mon papa ils ont hypocrisie pour Fabregas a papa bina filé même dans la musique parce que yo biloko wana ba papa pour telemela ngo fa ah oui parce que non ils ont collaboration to sala ka mamba ki papa za wana te na ko benga musicien na mwana na ngate parce qu'on collabore to collaborer so ke zaki na ndenge ya collaboration alors yo ka kolela ya bana wana ezali nini wana ezali atali âge bana oyo ba e pembeni na ye alakisi bango na miso ya bato te yo ka kolela ya bana oui bana na ndenge physiquement boye c'est les enfants de Werasona yo kasi bango nyonso nde bazalaki même na bababindo me mutu moko azalaki na âge ya Werasona azalaki à part peut-être JDT ozomona mais eza yango elobela bacongolais eza mpe yango te mais sinon chango ezosala mpena esala yango kitoko te napena wango wana mpe erreur du maître o koto erreur du maître wana soki yoka réponse bina fila pesi Fabregas o père na biso azala ndenge ndenge wana tantôt oui tantôt non na 6 heures alobi oui oyo wana 8 heures alobi ne non akomobimisa biloko mosusu moni yango nayebi soki guerre ya hypocrisie eza guerre mo masqué et qu'on captive batou tendenge ba guerre batou monsieur captiva. Mais sinon je demande à tous nos téléspectateurs d'aller sur toutes les plateformes internet et à téléchargement et à consommer album il y a Bina Filé positionnement en tout cas moi j'ai écouté beaucoup de titres et je vous rassure que Bina Filé a fait un grand travail pour l'album Oyo positionnement et parmi mes chansons préférées dans les grâce et nzembo aimi le rôle à Redi Amisu chanson préférée pour l'instant dans l'album wana eza chemin de la vie papa nana yemba deuxième fois maintenant na ibita Redi ne wana te hein obike ngai Al Pacino to ba classe mo boy batu to ba yoka biso baba ba muta bana ma Redi mais Bina Filé m'a convaincu et obike wana eza le wa mutazu Redi ko la tele wa combinaison donc na ebwakeli na elobeli nyonso Redi en tout cas si on avait Redi mais après cadeau en tout cas ça lui bien mais quand on dit pour hériter Watanabe mais la sile sakite ouais to kanga to kanga la sile sakite au kangisko parenthèse dans la classe na catégorie wana ba musique na so rumba seben to che Fabregas to che Bina Filé to che artiste mboka pe parce que artiste mboka est toujours omniprésent beaucoup tcha makelele ndenge bolingi azalaka wana histoire ni wana ya regarde moi na nazaki libanda ça m'a dérangé oh clip limo na YouTube et longwe na pena Vincent pour une première hein lora bongo ça malas d'artiste moi mene ya mboka na biso ouais ben ekozaka problème wa maison de production peut-être ba corps na bango peut-être na ebi vraiment te fona vérifier on nous pona lo bango bien parce que et là on se pose la précision makasi te non c'est pas communiquer biso to yeba na communiquer nani yo raté nani frère na biso tala to sala analyse na biso analysons te ba communiquer ka to yeba ngetinga eza parmi banzembo to analyser il y a les padres pena na CP non na CP là nango danger mais to analyser kaka lo baso to zube élément to ya lo bango mais zikozela batindelo ba élément ba otinda te ba sala ta ba pesi ba legi ata na Caribou variété to bon pour la route mais to dika que longwe peut-être ba bloko ne wana za mingi ba maison de production mais na ina mona artiste mboka ne omniprésent na ba marambo nyonso okuta ye pazani ka wana na ba musique rumba ne na to ba artiste mboka za fali paza kaka parce que banzembu na ye album a contrôle ti les obeta kaka ozusu wera na terrain wera zo gané jibe kutu jibe na félicité papa chéri na nzemba odo tchela biso ya papa Wemba en tout cas eloko wana esali pe bien na bafana BCBG bazui mo avant goût ya balle de match à travers œuvre ba biso ngapeza parmi ba titre ya balle de match voilà et puis na souhaiter pe bienvenue na nzembo mo Félix Oazeka o tchela batu kala mingi tawa miliki en tout cas miliki wana Vincent Opian a raison rumba moko elengi en tout cas omoni barumba Félix abeta
ba période on sala ba pauvre mère ba période on sala ba texto yango betis konze mona milika embela ngo boss Tanguy Brice Lulendo un Congolais ami de Bill Gates, donc le seul Congolais ami de Bill Gates, Brice Tanguy Lulendo. En tout cas, rumba na bato bazelango ba osepela waze kwazongi pena na norme pena o bato ba ebeli. Voilà, en tout cas, mais sinon je demande à et puis troisième catégorie gospel. Kuno omona ba Moïse Mbi est toujours na terrain, ba bezo beta toujours Mike Kalamba, ba ser na biso de na mwana ba nzemba leur bongo. Donc en tout cas côté gospel en masse, côté rumba quelques-uns, côté décalé en masse. Donc voilà des terrains qui est bien. Mais sinon je signale à tous nos téléspectateurs que non Fuji pe na bosse non Fuji. Ouais, non Fuji peso beta. Les 15 mai oyo déjà sold out pour un concert à Fali pour pendant niveau à Rotana. J'ai appris cette nouvelle hier que Babi a déjà clôturé. Donc il y avait que 200 places et les 200 places tout les a déjà pris pour la Bandoko Baroya vous savourez album Tokos D avec beaucoup de titres, Migrants des rêves. Mais ça on peut ramener nini que ça on peut ramener nini. Elle a bien amené n'était. Il y a un sold out en go comme ça on va boudouder. Fallait que tu vas changer à 500 $. Je pense que le passage a fallu pour pas et pas à Frère Nabiso Nati le collé a suscité beaucoup de polémiques comme d'habitude parce que tu dis que passage a fallu dans l'émission ils auront toujours dans retour à l'ingate mais il y a eu trop de critiques côté négatif. Côté négatif ça veut dire il y a des gens qui bon ça dit n'a rapporté oyo na moni batu mingi balobi babi pour une première fois moni fali pour pas aki penza poser une émission azaki un peu trop agité. Par rapport à la réaction et tout ça, Babi, tu vas retrouver Fali au Baye Baraté. Dans l'ensemble, d'abord, premièrement, il y a bon, les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Moutolam Taebi, Lissunini, Atale la Moutotan aux Zoloba, Narabotal Obama, Bouena Vandibo, Motegi Monena Mituka. Par exemple, tant à Lobalikamo, Pandegona, la Tiverona. Peut-être que Obama on est à Kanagi Yaya, on est à un problème peut-être que ça humeur à la Mokele. Moni peut fali pas sali peut ba émission na Congo a na ba plateau na biso a moi kala. Et na katu na bakisolo les mamoko pour le nyonso. Babi no babi ba to bele ba moni azaki trop agité et puis ba tumusu ba lobby. Moi orgueil, il était un peu trop orgueilleux, trop hautain na émission. Mutunio son na la santa orgueil et puis papa misenio sazo reni. Batozo lobalongo la maki atozo lobalongo mwana soso batu mususu basepela na te ba sentir ka orgueil mona kati wana tala même ba vena so ba loko akanza boto ke kutu musika te Jean Goubal ce qu'il dit à la télé c'est du vrai. Jean Goubal a kota na profondeur azo bimisa oyo azo sentir que aza mal à l'aise mais tala na ba commentaire ba bigi ba bien orgueil héritier so azo la vérité na bato ba se sentir baza mo ba concurrent na ye ba traiter d'orgueil ata artiste mboka asala que fort azala humble libosa caméra mais so BBC ba propos na ye o mona ka lobby bato ba oya azala mo doza orgueil fali elobele yango wana dépasse zala kota uta dépasse banda carrière solo wana na ka fali aloba lo kwa sangote aloba ba connerie bagri na lobby na yo tala qui Vincent elobela fali yango wana et puis azala makila bangala oyike bangala lande elobela lempela obenge peka orgueil landa bangala bien bangala batiaka point sur les i penza donc bango tala elobela bangala mingi ezaka na ba retienne ba se retenaka vraiment te ba se déchaînaka alors ya fali ekenda bongo po akotisa ki UPA à travers koloba na ye na ki UPA na ye na ki mungala c'est normal ba traiter bongo mais même ngai sono oleka na TV bato balingaka nga te baotraite nga d'orgueil na ba quelques points wana ezalaka nango mais fali a se déchaîner ngai nde namonelaki bapolémique esalami trop azalaki te na batv wana oyo alekaka na bamikili wana moya se déchaîner na bapolémique ya awa eza te donc plateau oyo amonaki yango se déchaîner
azongisa mwa ba pendule à l'heure ngana mona ke pas nati ou bien soit l'équipe pas papi ou bien pas adoyu ou bien pas batu o tozala bona pas na yo Vincent fallait on se déchaîner parce que ayoki belé azui tenté ya ko pesa ba réponse donc on dirait qu'il y a une décision pour lelo na faire comprendre ba fiti na l'équipe bango au mutu to ya na discours wana ke faudra faire comprendre bon la prière tout ça la nini ba jaloux na nga ba yini na ngai na bwaka bango côté bikauka ko ezala kasi eza bongo mutu to ba calculaka tango ayaka en retour faut appeler ça peut il faut répondre et on va bête au makofi tango c'est occasion répondre to encourager le mal mais c'était le moment où il fallait loba. Voilà, et par exemple Likambo et la vie privée naïe. Ouais. Est-ce que vous pensez que après 4 mois de silence, c'est vraiment important à épingler les éléments où état vie privée naïe na. Il y a mon émission Vincent. Mon discours quelques points où est net. Papa, même yo Vincent. Ba toucher pendant foyer na yo pendant ba mois aux opportunités à se défendre. So écouter na micro yo que la maman jamais il faut se défendre parce que ba va beta musique ta wala moi si na yo bana na yo libota na yo oyo omoni côté muto alala ka longoli bilamba tikala la kadingi to gondo côté wana ba protéger yango côté esprit vendre ya mutu donc olinga te ba osalira un bon parent asilika et puis artiste nyonso ko ba finga ba foyer na ye il faut asilika toujours mais façon que lobela ya mutu na mutu ezali mutu muso alobaka aloba tranquille calme azali posé mais zo soit bino mutu muso na agressif na koloba mutu muso azala na mayele moko boyene tazo kosa mazo loba eza ba façon mutu eza pe nature ya mutu fali ayoki trop c'est normal à se déchaîner et bisoni yo talaki na poto après makambo ke fala se déchaîner ezalaki te ayelega na canal front na RFI pas que loba makambo jamais agelega ba TV razo lega pas lobango jamais il faut azwandika mutu mangala pour s'exprimer et puis ce que tali pena bien na bango neti ya bas ya femme na ena mama ya bana na mususu ngai pena Vincent nga mutali kasu mutu naza pe responsable naza na mwasi na bana mwasi na ngapi tozala ba problème chaque jour na yoga falite abengi na téléphone akota akori abongisango ka ya fali na ba linga bibaye ndenga na ko bongisango ngala kama batu su ba publier abino bosala ba analyse problème ba bosala ko analyse te et pourtant mutango ta zo koma bon yebo na mwasi ne ba auto soanga na 10h30 yena 11h15 bino bolinga ko cha commentaire te bozo tika bakamare leka siko poto zwandine parce que ça foyer na personnel privé poto zwandine buna biso sala na tribunal ma musique soki likamba foyer koti ozo toucher mwasi te et toucher peut-être moi na ba mona ki moi na zo mela diamba to ba mona ki moi na sali boye moi na moi c'est différent l'enfant est pour tout le monde moi si azara ba tout dio sauter moi ça za yo la preuve en est mutu na mutu ye moko abenga moi c'est la plus belle femme du monde moi sinon on va benga la plus belle femme du monde na obenga nde ngande la plus belle femme du monde mais tant on la plus belle femme du monde na pesi mu Congo peut-être Vincent pour cha mbuta bena meli diamba to ndine de yali kalo ba moi c'est la leki yanga ça c'est un problème privé o mutu faut résoudre yé moko parce que ba ranking na bango tango yaka biso to zala raté et là j'ai vu il y a des gens au lelo baza ba côté qui makambango et na moni lelo il y a de gomora moi si il se retrouve na prison oh mbuta bino bosolo batena Vincent bovandi kibia mais tant que artiste mboke yaki ba 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 mwana na e bosela ka ko analyse mais c'est normal moi naza ya batutu na ngai so na moni mwana artiste mboka et surtout ndeko na ngai pena ekolo moko mais non so na rango il faut intervenir mais na ko kene ko intervenir na libala ya artiste mboka te wana na ko bi prétentieux wana na ko bi net ko kota makambo batu privé bako kangisanga pete likama mwasi yo so yo ka ba yemba na proverbe mutu ata memisa ka diamant ako memisa yo memi yango ke nango me bolingo ako memisa ote so ka baloba mwana ako memiso te mwana batutu ba traiter dossier na et bana ba artiste nyonso ko bana na bango bazo ba problème to ba dekona batu ba loba ba pesa ba conseil eza même na quartier soki bana bazo kende bien te ba mutu mususu ako éduquer mwana na yo
mais moi si na yo contrôle na ye eza na maboko na yo moko. Ça donc c'est bato bakotaki yango bon bango bayeba ndenge bakosilisela yango na ndenge bakoentretenir voilà voilà nga nakopesa conseil na média te mpo na problème ya couple ya bato naloba napesa conseil en privé tovai na mwana mai ya privé napesi conseil na nga ebima te conseil bapesa yango na caméra te mpo na problème ya couple loba émission moko boye universal balobela ba couple en général. Voilà. Maintenant, si on par rapport à Badir, il a fallu dans l'émission, et les gens ont relevé des choses. Oh, dans la philosophie de moi, pour ça les cas. Voilà. Mais il y a des éléments où tu belé ba relever, ba lobi fallait pas bêti ba tout moi ko ça les cas. Par exemple, quand il dit que Nze Moné à Rumba et ils a le plus vu et Rumba sans clip, ça ils a clippé, ils a le plus vu na ba Rumba. Oui, ils a sur YouTube. Quand il parle de clips, avec les clips na ya Rumba et Rumba Kaka, ils a le clip Tonzembo. Clip Tonzembo. Pourquoi on a regardé chanson non clippée? Non clippée, voilà. Une chanson non clippée. Il y a Rumba, ils a mais il y a des gens qui ont démontré que on aurait fallu bêti batuko ça les cas. Oui, mais yo peut ça ne va démontrer. Non, ils ont cité ils ont cité la chanson, je pense, il y a Franco. Quand tu vas citer à Franco, tu vas citer dans le Madilou. Yo mon été dans le commentaire à l'Inde. Dans le commentaire à l'Inde, il y a Madilou là aussi, je savais ça. Bah Bibi c'est non si je savais ça 6 600 000 et quelques. Il a fallu on a Abou Assassin, ils ont 5 millions et quelques. Oui, bah on a raison, mais si je savais ça, ils ont clippé. Ils ont un clip dans le mot. Donc il y a zolo bela banzembo ils ont non clippé. Et tant on a eu au monde sur lobby mardi, bah Bibi c'est Franco. Na sepeli na bidon batu bazela qui fallait le ba pour comment ba recherche avant on a bazara ba ta recherche de pourquoi bon pour na kutu na féliciter pour ça les promotion il y a chanson na non clippé pour amour assassin na minute sur le temps ba bazo kota ba vérifier ceux ils ont combien de vues ba vues ils ont kota déjà et go matalisu peut-être que la politique il y a commerce na eto politique à marketing na minute nzembo ya rumba où ils ont plus vu ils ont un clip. Tu as découvert que ça mamou ya Franco. Ils ont na prélevé un coup tout ce qui 7 900 000 vues boy. Hein? Voilà. Ce qui 7 900 000 vues. Non, par là faut la paix tant mamou et kota na fali pe on a pe jouara. Est-ce qu'il y a mamou combien d'années il a fallu ça lui combien d'années? Ah attends aux autres médias pour le bakenon les plus. Ah c'est ça. Batala date c'est ça peut-être. Batala les plus. Hein? Attends l'eau et kota qui lobby. Sur le lobby les plus, baotala des dates et pardon baotala record baotala nini et des résultats zali ozomona na tala na rapide na monaki yo le temps zolo banayo na vérifier rapide na monaki neti bato ba poster ba bi Franco oui Franco 7 600 000 vues. 7 600 000 vues. Amour assassin a monagi awa 5 800 000. Donc ils ont nagé là-bas 6 millions. Franco 7 600 000 vues. Maintenant là au monde Nzembo ils ont les plus vus. Il y a audio ils ont Moïse Mbi. Donc même Franco T. Non Franco T. Parce que Moïse Mbi et Nzembo ne mo limo ils ont audio ils ont la clip te. Na mondial ils ont 7 900 000 vues. Donc à peu près 8 millions. Quand tu vas faire moi confusion, il faut pas Moïse Mbi parce que Moïse Mbi a dominé dans moi ba vue mais il y a Moïse Mbi za rumba te. Peut-être il y a parlé qui na ba rumba bo sala ki Franco. Mais dans si je savais ça non, si je savais c'est dans la clip. So si je savais ça, donc faut que la be fali ba nzemune logo là ba service, ba nourrisson, ba biloko de tout ba 1000%. Et les campés à autotune on a payé ma baie. Na moni ba bimi si bilo wa kala tu bimi ya ndo na biso inosi bien bimi ya le padre bimi mais ba on va se limiter à des artistes on a des bon ba lokwa ba concert belé betama ba gospel ba Moïse Mbi ba belé ba la gospel ba dans l'avantage ya technologie pour les bateaux, ils ont mis ta musique à rumba, ta musique typique. Au milieu de bateau gospel,
depuis un certain moment baza na vitesse koleka bato ya typique babanda osala autotune kala ngana yeba autotune wapi mais ce que le mwana badoloba ke moto utilisera autotune dans un faux chanter voilà l'air bandaki na concert à Fala Cameroun mais après je me dis l'air à Fala lobby ngo maman babimisi mususu ba pe ba ministère ba confusion ba faux chanter donc omoni Vincent lukuta mabe fona yebi surtout bandela so iloko soki lelo Vincent oza numéro 1 na presse que bakende gauche bakende droite Vincent Chiluzi kaka yeba oge soki ba fanatique ya ba collègue mususu ya média bazota la émission na yo bano contrôler ba français na yo bano contrôler façon na yo kozalela na média bano contrôler bilo ono tout et CP là yeba oge so ba landelo bongo donc oza pena fruit valable devant batutu fali la minute actualité na ezo dominer donc maloba ya fali fezala source ya revenu ya bakangi moi taba 4 5 mois qui on parle que de lui si on a CP la raté parce qu'on a CP la raté ceux qui artistes oza bongo bazo attaquer yo oya o bana osilika to finga bato ya mwezo la sa nzamba za likolo na yo parce que tant ozo ménager il faut ka ba finga yo ba Cristiano Ronaldo ba kosela mo makamba sorte tout na minute on déjà boye fali azo souffrir azo subir peine na succès na azo sala et ezaka ye moroté oyebi ke avant la fali avec comme génération ba fali avant tant ba wenge zo renier wera son na jibe tant ba kanga terrain oyo oyebi ke jibe ba kosela makambela melana magorodo oyebi ke ba kosela na makambo parlons pas wera ba kosela ke akenda na 36e chambre ya nani ya shao soki ya Shaolin o asimba mukila dragon mais wera banda bota bana akenda Chine na passeport de visa Chine ezate banda botama moni ke zara kaka et puis wera tant azo rene makasi monte ke bato bana surveiller français na ye mais pourtant bato nyonso basala ka berera français ozomona omona pe ba artiste mo na kala ya ba mikolo boye période mo bango pe bazala na page bango bazala na succès tout ezaki surveiller ya ba rosala sala banzembo ka kolela na kolela o ngai mama na biso abotanga o ngai basalanga boye o kana zalaka muta ba problème o pona ni ka ngai ezalaka ndenge wana so ozo ménager yeba oke na sima na oza na peloton ya bato bazolingaka babenda yo et histoire ya lokuta munene oyo ya ndeko wana bimisaki awa azo déclarer nzembo na ye tout ça bani cette histoire aussi bon ngana sepele muto wana bimi ndenge afongoli dossier pa fali na opesa pe piste pour peut-être azala moi oublié mutango baza au moins na ba catégorie pour eza bato yo impero mobutu asinesaka ba contrat basalelaki banzembo bango barosala nde impere banzembo mobutu na impere et apparemment on dirait mobutu afuta bango mpe bambongo po mobutu azalaki réglo azalaki mwa réglo mpona lokumu na ye bana obimisa nde mbongo sikoyo bato yango ngai nazoyede bango ndenge babando atake fali boye barevoir bato tu bayemba banzembo na bango toyoka basanta mututo mbele wera bongamaka déjà po dossier na ye mpe kuna bafongola surtout sele yo mutu ayaka na cré yango jalelo bile babongamaka kuna ya le marqué kuna ebetama abaereakaana partire babute ebele jalelo babongamaka déjà kuna mpe dossier ezofongwamo donc mutu yango naopesa mpena bapiste akolia bien faut attaquer ma bille, faut attaquer ma bille. Papa, chanson populaire. Et puis, quand tu chanson populaire, tu as fait le homo. On dit que position de tir là. Position de tir, bande koto lili di mwana mamu o. Quand tu as yembe la moana. Vincent, lelo mutunio sa rozwana wa utiliser droit d'auteur exact. Pardon, tribunal exact. On dit pourquoi? Nzembo ezaka na ba durée moko boye comme populaire après durée wana nzembo ekomi populaire neti nga na contrat to signer na ndiaye après 15 ans ya album na nga position de tir nzembo na ekomi populaire donc lelo yo ata fali ata Fabregas ata mutu moko akozwa ne pe nzembo na nga abaloli na ko na ndenge na ye droit exact parce que comme déjà populaire Jiba yemba nzembo wena io aboa krimo papa na lola papa sunga kabana o ezali nuit meje yo soka ba mère wana balandeli
ba mère wana nge tata la 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 oh la 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 ya braza wana osoka balandela ye bayebi droit tokaki yango mpe kala mingi ta ofali couple buloba boye mais papa na biso ya couple buloba ntango tozali nde na bureau ya prophète Emmanuel Dodi pourquoi alobaki banalisons ça naza na prophète eloko moko te mpo ayebi kakolandela yango te nzembo couple buloba no ebi ande bima ese koma populaire te nzembo soki esali bande moko boye bodetara moi je me dis faut saluer lengo mona artiste moko munene voilà toi va peine si famille Marie Misape voilà nda fali nenga reprenaki moi partie moko ya nzembo Marie Misamu voilà artiste mboka pa reprendre partie moko alors mbongo na nzembo na ye donc il faut leur mot balandela eh to ne to mona héritier reprendre partie moko bozi ya reine de Saba te buta reprendre ko artiste mboka même héritier nzembo wile to na reine de Saba ba reprendre donc biloko wana batika na bango ko boma nzoto batika na bango ko miboma parce que la musique et puis Vincent la ebso loko moko est-ce que ba musique ko bafunda na ba tribunal te oh na ke porter plainte na parquet o bike ba ko second na parquet faut qu'il y ait Sogoda. Et ça, la instance, il y a droit d'auteur, il faut qu'il y ait Sogoda actuellement. Ce qui est artiste, c'est un peu à bon pied en mot. Alors, adhérer à Sogoda, ils ont droit à eux. Nous avons déclaré. Aux élis jours, ils ont droit à eux. C'est tout. Moi, je pense qu'on a besoin soit dans la besoin. Il fallait peut-être aller à Fali, mais on a souvent d'aller à Bajou. Normalement, il fallait mettre en moi. Na moi harmonie ya ndenge za boye mais na ndenge ya kiyanke soki artiste appliqué pena na ndenge pena ba droit ezalaka akozwa peut-être $50 on va $50 afa dépanner alonga na Sogoda si tu veux je sara au côté la fali bien pour baza typique pena domaine moko soki religieuse parlons de mais tokutana ba de retour ba réserver le 15 na Rotana avec Fali Poupa et réédition yozala tena ozate ako ba tige pe Cécile là en fait na iba la posa mais na bébé ngala et puis ba table $1,500 so va payer badge peut-être après parce que na payer la somme là fallait payer badge te na bengi ba isinga ba bi ba place kuna ba payer badge te Kena tula libanda merci ligolo ozela badge te ba pesaka te ba pesaka pas soulette. Voilà, parlons de cette histoire à dynastie Mbutanga non tout soli en côté. Ouais. En tout cas, moi personnellement, j'ai loué cette idée et je déplore pour Didier Lacoste on a moni ozalate na. Te ko déplorer na noté. Ko déplorer na noté. Avant de déplorer ko taper na kati ya moko na moko. Est-ce que bige d'abord ils ont plaisir ya biso. Et biso na loba pourquoi? Ba âge na biso on a ba leki na biso ya ba 10 ans. Ils ont génération na biso. Ouais. O bige wana eza weke. Eza bena o revang. Eza bezo merde. Ah. Eza bezo merde. Atoza fanatique à BCBG. Atoza fanatique à Blaise Moula. Atoza fanatique à Dolph. En tout cas pour ça je félicite l'artiste, le padre en tout cas au boulet loin. Au boulet plaisir à biso donc plaisir à biso donc moi j'attends cet album biso tout na ba fali na mérité na ba nadi ba ata fali azo zelao bato bazo mona neti fali aza concurrent na bango te fali aza concurrent ba ministère sa Congo mais projet wana même fali azo zelao wana eza maison mère to linga to revu asu bill na sele o ba obwaka bon engai siko bill na bakanda za na ya ba générique ebele ekangi penate siko azio okazo tirer penate et puis na selo alinga selo ko yemba te yemba te point te selo abwaka te abwaka na yemba fa yemba pe et puis na lingi so yeboye kozala na proposer baso ça super ba style ezako moi pena Augustine ngai na suka pena sebene baso c'est moi style on est arrêté room de comme style so lege te baba en fait ba meka attends moi denzimbo ça bien de la pena ezalo kozoloba bill pena aya ezalo kozoloba trio ma Jessie ba sala nouveauté ba chéri lutai ezalo kalaté nana etomo gisa baba frère oh on est pas la trop mais oh non le style wana ils appellent trop récent. C'est l'équipe. Ça dit te proposer. Non, il faut pas s'adapter dans bateau ya lelo parce que bazala bon chanteur.
tant ba beta ke lo wana yaki temps wana yaki génération wana yaki moment wana mabe bana ke bongo et lelo pe ba s'adapter au modi soki nostalgie lo ba beta ba nzembo akala oto yebi mais normalement il faut pas apporter quelque chose de nouveau mais na équipe auto équipe de rêve auto mona dis Mobi que de les gens peuvent continuer on peut deuxième album hein. ben oui et ça la gâte ezalaka ba groupe mingi ya poto pe basala ba biloko ndenge wana yebi même papa we mana ba nani ba viva la musique ba te na ba bozi ba meka po na be follow ba classe zaiko ba classe la langa ba beta ba biloko na bango ba les quattro ba biloko mo ndenge wana mo monte que les quattro ngo ba beta ba style asika bazonga na ndenge ba eluza mte donc eza marque wana donc pona nga et tant que fanatique a wenye bana génération wenye te la projet wana batika ochabato yoza fiti oyoza la boete oyo te mais on va mettre sur la Lacoste le bi faut te Lacoste aza mutu moko pe faut étudier ba paramètres oyebi ke bango moko nde bazala maison mère wana quelque bilongi oyebi ono zomona oyebi ke misu ba no yokana te batikala ko yokana te ti maison mère kabwana mais lelo sko ba na projet Lacoste a otala pe ba ranking bazala zala na route ba bikolote moko pe ida BBC que te photo signé ba papier to tcha ba point sur les yeux ça peut m'embêter donc yo soko ligi ordre na vie okobi pêcheur donc il faut qu'à désordre d'être hérité quand raison bona na kimia ko pas na succès non mais c'est pas dit hérité so zalega mataba pas mais les yeux dans la projet la mutaliboso numéro 2 et peut-être moi je me dis qu'il y a un album na yo Papa Tika faut un focus Papa Tika te pour là je pense que pour le succès body succès bon ça la collaboration sur il y aura un seul mauvais body succès permettez-moi bimara fort bon na yo ba tout ba pas faire ça parce que ba succès te mbuta bon ngara yo to yebi na so na sabité mais bilo so mo to le ba micro et ça la rote mais bon ça va j'ai des temps dans la succès on les gaba tout na minute surtout Serge Mabiala single mo ba bibisa ki na yebi so ya de kangi kin bon embele succès babe na ede si vous à l'aise yo linga to lo baka biso te eza bana wenge basangani po ba pesa biso plaisir to moni lisusu te to zelango to chama ba succès te très bien la coste a otala peut-être azala ba conseiller d'ailleurs ba epse que non ya bo signer ba contrat bo po adita basala ba les marquer ba signer ba contrat na bese simo bo po adina producteur a dynastie ba signer contrat te donc si on a $10,000 to $8,000 vie de soukeli wana donc ba droit d'auteur to ba droit ya participation to ba droit ya disque et talo souté on peut ba biloko ko pesa importante ata kutu ya ata nete ngade la syllabe que Vincent Beno yebe na muta na ina zo so na terrain be Brice Tanguilo lendo yebe na no muta na zo so na terrain mais faut to signer be contrat oyebi ke eloko ebetaka na position de tir eza signature ya contrat oyebi ke na signer yango bien te tanga raté bona tanga ko te bona betela lisolo moni ke la tanga contrat te e betanga lelo na sila obi ke so na respecta contrat wana mais na sila te lelo na dima ba benga président ministre ba sila po effectivement na yebi ke accident wana ya contrat et silisanga na bima sous na scène te voilà c'est que loko wana il faut revenir pe bato musuté voilà merci beaucoup Mutalika Sou et là nous signalons on a bandé retoupé que le padre a fait ce rendez-vous dans les casinos ba lobi kuna pe ba solo ezama makasi kuna donc rendez-vous est après kuna bandé retour à travers Schengen partout ata on a Congo bongama déjà Vincent Olega point on a fait rigolo la robete la biso musique ya kitoko na casino olega point wana te ba critère moko boya olega point wana te il faut te éclaircir bato parce que na tel na réseaux sociaux bato belé bakomi ko critiquer aveuglément likama casino wana Vincent lelo Canada ta lelo nazo biso moni casino wana bato babeta kuna mingi eza ba musique classique ba opéra bato musique classique eza na place ba 2000 personnes ba 2200 so bato bakoti mo ebele mais eza salle mythique tout ça ganaté et puis pour la réserver ngo et c'est un critère ebele vous comprenez et puis bato faut pas comprendre artiste mboka zo beta yemo ta beta pe na volonté na yemo ta artiste mboka za na maison de production o ils ont beta et puis maison de production wana et beta ra bingi ga musique classique na yebite peut-être
nzembo na ye ya regarde moi mtepese contrat na soki na raisonner pena bien mais na yebi pe ba critère te mais maison oyo ezobetisa ye maison na kombo nango overlook na bato ya français bato yango overlook na anglais overlook eza maison monene eza na place parisienne ebetisaka mingi ba musique classique artiste ya mboka asala batourne na Europe ya basala minene oyo oyebi donc mpona kobeta Zénith lisu lelo eza nango eloko te mpona artiste ya mboka akobeta nango mais totalaka mpe expertise mwa excellence moko boye tomonaki fale abetaki na polo te bato bakumi sinon fale a confondre parmi bajeune babimi to baartiste to bazobeta makasi na Congo fale abeti apolo eza sale moko osangaka nango te ebimisa baedi merfe ebimisa bato ebele ba Will Smith ebimisa bagrand comédien américain ya banoir apolo wana ozomona fale abeti kuna bato basali bakampa na danger basepeli moko mpona nini casino bato basepela te ke artiste na biso moko boye ya Congo ya RDC abeta mpe na casino pour la première fois eza honneur ya kosangana nango te et puis maison wana je te rappelle overlook bango mpe kaka babetisa wera na Zénith ah oui kota na site na bango vérifier omona le retour de wera son na Paris omona yango eza baafishe eza wana bango mpe babetisa wera na Zénith parce que wera nde babetisa na Zénith omoteka excellence mte compte ba grande maison ndenge wana mpo bazwa yo Vincent eza donné à n'importe qui te elo wana ndenge héritier Bolloré mte grand bete Olympia papa Bolloré eza manianga te Bolloré sikotala eti bango boye overlook dégâts donc félicitations na artiste ya mboka na makambo baprogramme oyo bapesi mpo na novembre bango mibale na wera bamwa moko mais producteur moko peut-être après pe casino wana omona mpe akobetane mpe merci ah oui voilà akobetane mpe merci nous souhaitons le meilleur pour le concert wana ya casino et là namoni mpe Inosbi le jeune leader na kati ya Tanzanie kuna avec Revani takuti namoni ye natali ngapi nazoyeba pena te bona beti na YouTube natala ngapi aza moto boye bana wana nde mikolo bango nde bazochauffe mokili ya kosangana te donc na minute oyo Diamond oye Harmonize autant ça clip na Wilo Longomba lelo to moke ba 9 millions suka de vues suka en moins de 2 semaines fuka meli ya Wilo salanga bien mo ozaidi Wilo asuka na légende tezo na monanga bien ba misela biso posi ko ndi bango bien au moins te que Davido na nzemne lala ouais uto bima titre na ngo lala beta lala oyo ka Davido na kata nzembo na yembe Wilo na 3 cœurs ayembi abwaki ete ba yembi yeso mona Nigeria bwa mutu mais abwaki Wilo te ba yembi Wilo Longomba elle 3 fois na kata nzembo Wilo a jeté obi ke to tshaka bindoko abe to tala pe bato ba représentation ya drapeau ya Congo oyo ezala bato ebele bazo matsa lokumu ya Congo mais bisusu balobela bango te okoke ekuta pe na ba Japon kuna omona penake na rugby to na tennis to de loko moko boye congolais bo azo distingue tomona bayilunga makambo awa na baboxe tomona bato ebele bazo défendre de Congo eza défendu na bato ebele bamisu babotama na Congo te mais baba congolais Wilo Longomba c'est la fierté du pays et pas ça la polémique te. En tout cas pour Inosbi nous sommes très ravis et donc très heureux je pense que une collaboration na ebike Eurobaxa valeur na drapeau na biso ya Congo et puis faut bona concordance à idée Inos abeta Swahili bora et Swahili bora obi ke langue pe et dans la communication boya solo la boya ko kabula mayele ko solo ko kabula mayele bo ko ajuster bien obi ke so yo zolo ba ndenga na balingala taka bato ba na pays bilo na ba Chine to na ba Dubai libosa ya magasin boyo kabela yo bon ngasa mona moko yo azolinga lobe simbi takoti lingala ya no loba no oyo awa chino ablete boni boyeko on s'est déchaîné tellement how much tu as pensé pour 50 tu as pensé à s'exprimer là tu as bêta na bindo ba pesa ka boke belé wana tellement na yebi portugais te ngai siko na yebi ke na kuna na ngola ba ya ba kabala fort na podium na tout di père allego ko zula ba phrase obi balete
bino nyonso botombola maboko apesi katone mutu soki levanta mbao na combien on a papier boyo kopesa mbongo 20 $, na combien na papier na tuni mpe ba 7 phrases mosusu mais ba phrase wana na sahela yango te ka 2 phrases concert mobimba tuni mutu levanta mbao 20 $, bongo yeye 20 $. Boutalikasu parlant de Gaz Mawete avec sa chanson Maîtresse. En tout cas, Gaz Mawete aussi, nous félicitons par rapport à y texte, mélodie et clip. Rien à dire, mais Mikolo va au ton. Gaz Mawete, Mikolo va au ton, ma belle Mélissa. Il y a 2 couples va au ton, Mikolo. Gaz Mawete va au ton. Inos na Rebo. Il y a un Rebo, pas ta love, on va sala. Oh, venez comme il y a film. Oyo kusaba dinga mtema likudi hapo situ na anniversaire ya Inos. Ngara belagi maite. Wana pena basaila ya onga. Inos asimbi boro wana weza ji wana bachana kata ya nanabo. Rebo boko. Yo Inos me. Inos. Ego mi novelas yo. Dona beja. Koto susu Belisa. Da Gaz Mawete. Mais sur les allant bongo mabete. Belisa ba tembele bakali la raye. Ça va dire la merci. Bakai pour la merci yo. Merci à moi. Si on t'a la merci biloko va on sala biso. Pa. Si on biso tout garayo peto sala pe biso moko no. O beta ba pe mbuta so to kutela merci ko za deni gara so Vincent to bala me. Eza biloko biso ba bela la so. Gaz vena courage à toi. C'est ko bala na yo good. Nous sommes arrivés à la faire. Voilà le babo. Il fait là, pardon, son bois, bah tout bon à la vie. Oh, Vincent, Vincent, maintenant on va aller à Dubaï. D'ailleurs, si on est sur un peu tout, Vincent. Ouais. Voilà, on a combien de cartes, ballon. Voilà ce qu'on m'a battu. Ah, kabaki bukongo ezate. Ils ont battu. Ils ont publicité. T'es na hotel kabaka. Et kasi, non problème là. Combien? 4. Vincent il a 4 quarts. Mais ça nzela na paye. Mais ils ont ya carré au combat. Bandeko bala poso soma mituka na Dubaï, en tout cas n'hésitez pas. Contactez-moi au Tini Mongo na yo, na osomelo mutuka na yo. Et l'on est Dubaï tiki chasse dans de bonnes conditions. Mais tout cas, tu as tout aux gens besoin, ba matériel à construction, ba pinet, tout aux gens besoin. En tout cas, aux gens besoin d'un seul peu, seul peu conteneur à bureau, aux gens besoin spécifique. Benga Vincent, tout les gars, et qui chasse na popété. Tous les gars, Vincent il a 3 conteneurs, il a signé bureau, 40 p. Tu n'as les opérations publicité. Tangi Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates, n'a pas sur ma bota trop, maman n'a pas fait Fanzu, Batela papa en tout cas, il y a une compagnie dans le groupe LTB, il y a 4 sociétés dans 4, bâti service, bâti énergie, bâti rénov et puis bâti fluide, ça la rappelle location ami tout cas, en tout cas, boss Tangi Brice Lulendo, en tout cas, Oumela, n'a pas si bote na Ted Tendai, Maboko Bank, les Mouéné, les Voandou, grand prêtre Ted Tendai, Azan de kila au table na dollar, ya table na euro. Et puis big ba coupira ba 500. Les champions Caps Kapanga la moté mama bita qui sombe na peso ba bota trop. Vena so Caps Kapanga la Mikolo veneza yo donc vena so Caps na peso ba bota trop Caps Kapanga la moté mama bita qui sombe. Jean David qui a moté mokonza Coca-Cola, Clarisse Tanga Muyembi, moté ba Guilain Ntsebe, mama EVS Bell, www.centralwetse.com. Dans la coute donc vous savez la commande au côté au bénina +1 603 26 11 871 au sali commande là à partir à poto mais bah vous livrer les bandekono à domicile là chantier na bino kutu ba livrer les Vincent Liz leader on appelle ça Mambota trop Miss diaspora canadienne bonne guérison pour la Liboko Nego Bukaragi Coco Arafat Makizembe en direct de London City au solara très bien mon frère Tigala Negwana Mitterrand Champagne 3 fois Bayer on appelle sur ma moto 3 en direct de Luxembourg. Joyeux anniversaire hein, malgré l'équipe Big Ansumbo Hôtel Club Center Big Ansumbo na Luanda bientôt ouverture donc tozala et puis Padum Petit moto na Njambe ndezo fongola pe restaurant Daniela na Matadi pour aussi sa boss Robert Mukoka 277 ba boîte nyos na ba bar to 277 Boss Robert Mukoka na peso mabota trop et pour finir
tous pepele ya metolo motema mama Emily Nzemba mère na biso vie tous pepele ya metolo to bosala ngote celle kombe ko ba parmi ba kombe ko ta na langila on tous pepele ya metolo do oza bien na suki na ngana Claude Tembe monument à Poto. Merci à toi Vincent. Merci na bande retour aux 8 heures au temps l'émission bande banetia sur le long on a dédicacé tous les 193 000 abonnés à la Voix du Peuple. Oh mututo acha musapina pour s'abonner à la Voix du Peuple. Merci pe baro bazo s'abonner na Mutalika officiel. Mais oye batina libanga ta vanda na Dediles na plateau. Bikolo eko bi chronique ya Dediles. 63 combo 57 combo na liste. Yo zo ke souffrir. Ye moi le balanga libanga ne tombera jamais. Deuxième baisse. Merci, on se retrouve prochainement. Bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.